sangai morimo donde sangai morimo goyanayo nazako senga donde sangai morimo donde sangai morimo Bana Nzambe bandeko balanja Kilongo TV mbote na biso esengweza ya biso kokutana bino lelo à travers ba vidéo oyo ya mabondeli tozana yango oyo boyebi mosala na Nzambe pasteur Kosi azo organiser activité munene oyo organisaka chaque année na mois d'octobre ezaka sanza oyo botama Nzambe talisa ete organiser activité évangélique oyo na sanza ya octobre nazana esengo parce que abotama lelo donc nazo profiter na occasion ya ko souhaiter joyeux anniversaire l'homme de Dieu pasteur Kosi mbotama la mu longue vie et pas na yo kasi lelo eza 3e jour boyebi 3e jour ezali mokolo ya lycée kwa mokolo oyo Yesu Kristu Nazareth ya sekwaki kasi lelo pasteur Kosi lokola botami lelo ya gote ya te mutaote ya biso lelo ezali évangéliste Dieu merci muzola oyo wapi azote ya biso toza kaka awa na Kikonka wapi esika édition oyo ya lisoloni babeta pona yo ezoleka lisoloni babeta pona yo ezali bongo mama likabo ya ba activité nyonso évangélique au pasteur Kosi organisaka chaque mois d'octobre ya mvula nyonso bongo to bondelaka tozwaka mateya sima to bondeli makasi mpe Nzambe azosala Nzambe azokangola biso à travers activité au lisoloni babeta pona yo ndeko lelo tokolanda évangéliste Dieu merci muzola na kosepela tolanda nanu na limemia bongo tobondeli elongo yaya sala kaka neti ozana biso elongo prière ezala na wana distance te prière eleki lisasi na makasi esika nyonso ozali bondela na biso landi mateya obondeli omona Nzambe osala na vie na yo merci epai ya sanane ndeko na ngai merci mingi koko demo aza nsima bilili tokoba lisolo na biso
Merci, la Bible nous dit chaque chose à son temps. Et en attendant tout kobina, tu vois qui va crier des joies. Et en attendant peut tout lingi koloka maloba nzambe. Et ma commune nzambe lobi était au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand on a mis ceci qu'elle soit mieux. Kabali sous tango na maboko na nzambe. Nzambe alingi alobela yo nanga na tango oyo bien-aimé. Yaya to yoki na biso maloba. Et maloba poto ya malom de Dieu. Bible le bien que poto ya babango na double honneur. C'est une obligation biblique. Tango motei na biso azopusana loba oyo koki koloba, sala oyo koki kosala. Topeteli nzambe maboko makasi. Tozali se moya mbamoteya. Motei na biso kombo na ye évangéliste Dieu merci. Oye tikali boko découvrir encore na nzela maté.
Mbote libota na Nzambe. Soki etubisa yo te opesi mpe moto apembeni mbote. Souhaite ye pokwa malamu liboso ya Yesu Masiya. Amen. Merci. Merci. Tozoyeba nzembo na tambola na yo nkolo na ndeko na biso bobo. Maboko na kofungwama kozebisa Nzambe disposer motema na ngai. Nasengi plus ozala concentré omikotisa na présence ya Nzambe parce que tozoyoka eya maloba bato te maloba na Nzambe ye moko. Yebisa epa Nzambe na sie ya loyembo oyo na napusa nazwa quelque chose okutaka mosala na yo. Tosambela kombo na Yesu Masiya. Zalaka pene nanga Nzambe na yo oza Nzambe permettre tolonga uta Kinshasa po toya kopanza sango malamu na yo po libota oyo kotala libiso te koluka yo ezwa bomoi tika Nzambe à travers mateya oyo tolingwa yo nde aparete kati na biso afin ke libota oyo vivre na pengani mopepe nyonso monde ya ténèbre. Saint-Esprit sera neuf na mateya oyo convaincre mitema bato na kombo na Yesu Masiya nde tobondelaki. Amen. Bana Nzambe te mwana Nzambe aklamaka na apromisaka te azokoaklame liboso ya Nzambe oyo aza le roi le roi le seigneur le seigneur ozokoaklame na milolo ozokanisa bandoki oyo bazokoyoka mosika Nzambe na biso bobolite asambenge moko lelo lobi mpe seko na seko. Amen. Nazosepela na makasi koleka olingi nasepela no te nazosepela na makasi koleka tika Nzambe oyo koluka mbona yo. Tozotanga balivre mibale. Livre liboso eza na mokanda ya Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8 tozobanda na verset 6 tina verset 8 natangi na kombo na Yesu. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement et le malheur accable l'homme mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saura sauver l'homme. Tozi mukanda ya Apocalypse. Apocalypse chapitre 14 na verset 13 na tani na kombo na Yesu. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écris et heureux dès à présent
le mort qui meurt dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Amen. Ovandi kola pambolo makasi. Yebisa moninga na yo zala attentive na mateya ya pokwa na lelo. Nazo ko attirer makanisi ya mutu nyonso na pokwa na lelo. Pour soutenir nazo tela lelo zo concerner biso nyonso. Ezaloza pasteur, ezaloza évangéliste, prophète, apôtre, diacre, oza frère, sœur, oza maman, oza papa, oza mwana muke, oza na maturité, ozo comprendre on azoloba. Si ovandi wana ozoyoka mongongo nanga, ozo comprendre on azoloba na poko na lelo. Nazosenga epai na yo, opesanga mpenza makanisi na yo, opesanga mpenza intention na yo. Mais avant na banda matia nanga naza reconnaissant et pas apôtre Thierry. Pour souto sangai na poko lelo po aza sukswa bandaki musala o. Donc la musaka na kikonke ezalaka mais na moni yango parce que notre père ako banda suksa likambo. Esika vena Angola nzamba pambola ye. Soit bolanda litea ona nzela ya internet. Zambo la saelaka opesa o multiplier ba effort pour musala telema. Zamba lola apambole koleka. N'apprécie merci et pas pasteur José parce que le lengazo peut réaliser Moussala automatique Peyazo Kamba peuple Nzambe pe andini initiative oyo et outil de prix qui sasa Zamba lola kabisaye n'a pas moli évangéliste Kosina délégation nyonso o bazo soutenir vision oyo il y a séminaire autobanda qui utamokola mardi pe n'apprécie merci n'a ba serviteur na ba servante nyonso bazo travailler en collaboration na pasteur José. Zambe ya lola amona pe apambola bino. Alléluia. Merci pour l'accueil, merci pour la nyonso, merci pour la koyamba na bino. Zambe ya loba na makomi na koyamba mosali na ye na kata basali azwa récompense ba sali nzamba lola mona bino. Na pesi merci pense ambenye nazo permettre le selon le sambo na biso to lobaki ete vous le beta nango mais pendant prière na biso te et koki obeta nango avant to après mais pendant le sambo na biso te zamba kumisa po ayokaki mpenza le sambo na biso. Alléluia. Na pesi nzambe merci pour la présence à Saint-Esprit kati na biso. Na pesi kolo merci pour la présence à ma ange mesika oyo. Merci Zamba kumama seko na seko parce qu'akoka ina moto moko te. Azali kola ba demo, azali kola ba nganga. Mais bato bazo combattre biso oyo. Bazo comprendre te bazo bundisa biso, mais Zamba bazo longisa toujours kaka biso. La Bible dit dans Romains 8:37 et que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Alléluia. Bazo sutuka bazo bundisa biso mais on est toujours plus que 20. Ndenge Nzambe azolongisa église na vision oyo ndenge pa azolongisa makambo vi na yo ndenge pa azolongisa bafere na yo ndenge ozalaka wana oza déjà un vainqueur. Et au-delà vainqueur, tu es plus que vainqueur. Lisolo toujours le bela awa. Tem nango sali lisolo nino ba beta pona yo. Okoki ko beta lisolo yo moko te. Pour lisolo e betama, il faut que ça la mi balé to misa. Lorsque vous commettez 2 ou 3 personnes, ne lisolo comme beta. Nazate pour la définition parce que l'introduction a été déjà faite. Mais il dit que bisoboy, l'isolo ils ont bétama et koki koza l'isolo ya mala, tope l'isolo ya mabe. Alléluia. Et koki ko bétama na vie ya muto. Le longa na vandi paysan auto lobelité pendant premier et deuxième jour. Ngana yeko yebisa batu ndeke le lenge moko batu babetaka masolo mabeto malamu mpona bato
il faut yeba ke nzambe tata mpe abetaka masolo mpo na biso. Ntango osamaka malamu to ya mabe, esengeli oyeba ke nzambe azomona vi na ngai, ayebi nga na nkuku, azobeta mpe masolo ya malamu to mpe ya mabe. Alléluia. Alléluia. Nazopesa bandoka kikoka conseil. Nazopesa bandoki Antioche conseil sur bazali awo. Pour risquer te okundisa moto aza na nzambe. Ah, on comprend les gâteaux. Pour risquer te okundisa moto ayebi ko gêner. Pour risquer te okundisa moto ayebi ko luka nzambe. Pour moto azo luka nzambe na bapasi na ye, moto ayebi kokuka mabolongo na ye na sepa luka nzambe. Soki ozobundisa ye ozokreye libulu ya kufa na vi na yo. Alléluia. Yango babundisa zana na kimia. La Bible dit yo ne bitumba te, yo ne garde silence. Bitumbe vande pa ya nani? Ya nzambe. Alléluia. Keba kobundisa moto azana nzambe. Keba kobundisa moto ayebi nzambe. Tanga na Bible bana na Genèse na Apocalypse. Bato no se va risquer kobundisa bato bazana nzambe basukama. Ozoyoka moi misalo esaka na butu to na moi. Mais nazopesa conseil keba kobundisa moto azobunda na nzambe na bapriere. Azobunda na nzambe na kati ya vi ya kondima nzambe abetaka fibuma mabe. Ebisa ndeko na yo aza pembeni zala attentif na mate ya lelo yebisa yo. Alléluia. Naye kointerpele ndeko moko boye. Bible jebisa biso na mukanda ya Ecclésiaste chapitre 8 verset 6. Tango bandi kopesa biso verset wana ebendeki mayele na makasi. Pe ebangisi na sunzambe makasi. Bible bandi boye na Ecclésiaste 8:6. Babi car il y a pour toutes choses un temps. Babi ezapo na makambo nyonso, ezapo leloko nyonso tango moko. Alléluia. Nazo rappelons to bumbisaka bato. Yo to komplikaka via bato. Yo so créer ba teka na via bato. Eloko eza na tango na likambo na tango na salakeba. Et la Bible continue pour nous dire après un temps il y a encore un jugement. Virgule. N'a besoin d'un jugement mais d'abord virgule. La Bible dit quand le malheur accable l'homme, en d'autres termes quand la mort accable l'homme. Nazo rappelé mon ensemble 1960. Il faut y avoir quelqu'un au temps la gawana. Non okendaka bilanga. Okendaka musana yo. Okendaka classe. Même ndeko akoti na église sans aza musika zo kabiso. On a ndako juli bako kota na église te. Même celui qui nous suit par l'internet. Nazo interpellé mutu nyonso aza. Yebaka ke otambolaka na un ami fidèle. Et cet ami fidèle là, ce n'est pas seulement Jésus-Christ. Mais cet ami fidèle là, c'est la mort. Nazo ko interpeller yo. Moninga moko kangama na yo komo na ye liwa. Voilà pourquoi sous thème na ya propre na lelo, nazo théo sur le mystère de la mort. Libomba mi ya liwa. Liwa est semblable na elilingi ya mutu. Lolenge moko elilingi ekangama na mutu. Lolenge moko pe liwa akangama na mutu. C'est-à-dire tango si mutu koke classe yebaka osa accompagné par okina toza accompagné par tango zo travailler sur mosana yo ya passe pour les sabana yebaka pendant que zo travailler wana osa accompagné par la mort. Bato mingi bazo sambela bazo bosana ke abengami na mokilo po un jour tika mokilo. Yama mono zo vivre la vie zo sakana bomoy. Ozo penser que l'homme peut vivre encore deux fois.
mutu moko te na se na moi akoki kovivre mbala mibale na sa mokili oyo okovivre ka mbala moko na tali na whatsapp kami mwana moko mokie aokima elilingi na ye elilingi elandi azolela aokima elilingi bato baoseka na boseka ye te makambo mwana azosala eza mpe oyo mpe biso osalaka nini tosala lorsque moto azokima liwa c'est comme si ozokima nde elilingi na yo ekangami na yo place nyonso otambolaka nakufa. Alléluia. Otambolaka nakufa. Yango Bible biso abi eza na makambo nyonso un temps virgule un jugement virgule pendant que l'homme aza accablé na malheur, c'est-à-dire pendant que liwa ezwi mutu eza suka ya bomoi ya moto awa na se bien-aimé okokosa biso pasteur okokosa collaborateur na yo okokosa pasteur na yo, mais laisse-moi te dire la mort c'est un ami fidèle pour toi. Alléluia. Nazo définir mbangu liwe za nini. La mort est une convocation à laquelle personne ne peut s'échapper. Kufa eza biangama ya Nzambe o moto moko te ana makoki akokima yango. Yaya liwa soki eyela ndako na yo ekokima parlant langue te. Même si tu parles la langue plus que ton pasteur, même si tu parles la langue plus que Paul, parce que Paul disait je parle la langue plus que tout le monde, mais si l'équipe Paul n'a parlé la langue yebaka liwe kobanga na koya epai na yo. La mort n'a pas peur de personne. Ozala mukolo, ozala mwana mukie, ozala bébé, lorsque la mort frappe dans ta porte et qu'on tape kokanga yo. Raison pour laquelle dans verset 8 la Bible dit moto aza mokonzi apema na ye babi liwe koyela moto mais moto akoyeba te nde kofrappe na porte na ye. yana illustration batia biso na kala tanto bongoli mitema babi na ndeko moko boya asalaka contrat na liwa ayebisi liwa toyokana na yo napeso mbongo mokolo koya poso wanga yebisanga va mpona bongama liwa yebisi ye biensi na koyebisa yo apesi liwa mbongo. Lorsque amoni papa lupango na kufi ye mpona ye aza liwa yebisa ye nanu ke omoni akufi abi ngai na problème te liwa koya kolaka ngake olingo kufa amoni ndeko mobali akufi propre ndeko na ye abi ngai bakolaka na bango ngai amoni semeki na kufi abi ngai bakoyebisa ngai na problème te. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mokolo liwe komaki na porte na ye abi liwa tosalaki ngai na yo contrat non okoyebisaka bi ntango nyonso omoni moto apembeli no akufi eya déjà annonce mpo na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, soko ke na kati ya cimetière je passe kitambo to ya Gombe bakomaka yo oyo okunda ngai nga mpe nazalaka lokola yo. Soki yo tiaka rouge à lèvres nga mpe natiaka rouge à lèvres. Soki yo pakolaka niovi nga mpe natiaka niovi. Mais liwe akotoka nga na momo nayebaki te naye kointerpele maamo na pokwa lelo ntango osala mabe comprendre que likambo nyonso ya na suka na yango mpe suka moto nyonso se sala makopa mpo na bana baninga bloke kanga bango sala hypocrisie d'église oza lokola frère moko mosanto moza hypocrite quelque part oza hypocrite quelque part. Laisse-moi te dire la mort n'a pas pitié des gens. Yoka liwa ebangaka titre moto te même si oza licencié te docteur lorsque la mort arrive ekoyande mpe kamata yo liwa ebangaka te spiritualité degré nango. Namona pape Jean-Paul II ana titre likolo azosangisa bamultitude ya bato
Mais quand la mort était venue, papa avait laissé ce monde, il était parti. Pour vous dire, vous avez un monde nyoso. Oh, la dimension qui noki maman. Yo pumbo kaloko soso. On a une dimension qui noki. On le kaloko libata. Oui, c'est bien. Mais nous avons interpellé yo. Il y a un ami à côté de toi qui s'appelle là. Yebisam de kono. On a mon ningo mo komo na yeluwa yebisam. Alléluia. Deuxième définition. La mort, c'est la décomposition ou la disparition de ton corps, de tes belles cuisses, de ton beau corps. Lorsque comme il disparaît, et lui-même, c'est ça la mort. Mais, là, on a très bien. Où est ça important ou encore problème? Et ça beaucoup faté. Parce que tout le monde a bien amassani à Koufa. Même un jour je quitterai ce monde. Alléluia. Même papa va demander à l'évangéliste Santo. Un jour on s'anime à Koufa. Mais, où est important, et ça dit, n'a qu'aucun Europe, n'a Simaliwana. Il y a moins de questions importantes. N'a qu'aucun Koufa, mais on qu'aucun Europe. Dans la Bible, il y avait un homme mystérieux, je l'aime beaucoup. Cet homme s'appelait Joseph. Joseph Alina Koufa. Ayébissé comme un déconaye. Abila yébi malamu na Koufa. Na kokena kotika mokilio. Mais ce que l'on a yébi un jour, Zamba lola ko visita Kabino. Mais ceux qui ont visité Bino, bon dire Kamipou en Égypte, N'est comme Shanghai. Comment vous allez avoir une importance dans mes cours? Yo sont qui n'ont pas d'importance dans mes cours. C'est que mes cours, et ça ils mangent l'esprit à Moutou. Yaya, mon côté, ils mangent l'Égypte. Ton tigre un jour. Mais l'objectif n'a pas de Cana. Joseph a le dit, mon côté à Cana, Ngassi n'a Koufi. Mais mon côté s'appelle Moukou n'a pas. Voilà pourquoi Paul dit, pour la mission, dans le Christ, avant que soit église, on va connaître toi ma liboso, ce sont les mots en Christ. Mais vous, ils mangent l'esprit à mon tour. Et ce quand vous s'en aillez, on se soit la mascara et l'onginario, moi je néglige la spiritualité. Bien dans le Seigneur, nous sommes tous nous à l'éloigner comme là. Et quand à ma belle, véritable enfant de Dieu, c'est ton esprit. Sois plus ce soir à esprit nayo qu'un autre noana. Alléluia. Ton côté est ton moment. Ton côté est aucun de l'imoso. Au fond moment. Mais sous te présenter aux véritables richesses, c'était important dans vos amis. Sois à mon limonayo. Église, les gens bâtis par nous autres nayote. Mais si on construit l'église, et après tout, sois à mon limonayo. Il y a des gens qui ont soit présent, soit mon lit. Il y a des gens. Ou qu'on ne voit plus si maliwa na Dieu. Tout le monde est connu. Batebele bakanisaka. Ce qui les lois confient à quel point. Raison pour laquelle bakomara mingi na bacercueil to pa croix que ton âme repose en. Nana yebi so ka esprit no se pe makana kimia. Non, il y a des choses. Yokaya. Milimo nyonso tende pe makana kimia. Et ça m'esprit nous sont tourmentés comme ceci sikoyo. Baso souffrir cruellement. Yaya, non toté à samala pour besoin négliger ngo. Mais na sima ya kufa na yo ko regretter toutes les prédications au bâtiment na sénamoy. La Bible est dans le livre Apocalypse 14 et 13. La Bible dit Esengo na bato bakufi kati na ye. Po banke ko sani popema. C'est que moto akufi kati na Yesu. Yenda ke sani akepe. Si vous le laissez okufi okene wapi popema to ko souffrir. Bien dans le Seigneur, ceux qui okufi en dehors ya Yesu Masi, yebaka debi ya passe le salut.
na bandeli soki okufi en dehors ya Yesu Masia to okufi dans le péché. Il y a des gens, 3 types de personnes. Il y a liboso bato baza bapanye bafinga na Yesu banégligera Jésus. Il y a mibale eza bato baza bahypocrite ndenge otia ba bape ya main mais otali conscience na ye aza témoin aza hypocrite. Moi je suis simple prédicateur, mais c'est le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins. C'est pas grave. D'ailleurs, je suis venu là, il y a un peu de ma main. Mais là, il y a un peu de samouli mono. Il y a un main lutter. Il y a un peu de sérénité. Il y a un peu d'esprit de changer. Tu as habité sur l'église mingi, mais changement sur le plan pratique des amouquets. Mon dimension vivre dans ce amour. À ce comprendre le thème, à moi c'est comme ici l'ensemble pour la balle, pour avancer, pour que les bossons, si cela est le cas, mais les païens, ma grosse de la tête. Si nous prions pour le mariage, donc prions pour la mandako, ma pamboli, alors ceux qui sont bénis, vont prier pour nous. Donc ça me l'était pour les choses de ce monde, mais nous prions d'abord pour la vie éternelle. Donc ça d'abord conduit du peu santé spirituelle. Il y a un important. Il y a un important. Dans un chrétien, dans mon lignation, les amalams, est-ce que le Seigneur a compris taper tout le pont comme il a fait pour Job? Alléluia. Il y a chaque chose un temps, virgule, un jugement. Alléluia. Bien aimé, louer la kakate. Aujourd'hui, on est au bout. Nous sommes en paix, ça ne vit pas Christ. Nous sommes pas Christ, mais on est une marche, nous sommes bien besoin quand même. Aux soi-disant chrétiens, moi c'est un chrétien pudique. Aux soi-disant chrétiens, moi c'est un chrétien masturbateur. Et ça, nous sommes assez en Christ, mais mon cause a commencé à masturber. Un frère en Christ, mais mon cause a commencé à faire ça. Mais frère en Christ, bien même, lorsqu'on continue ce genre de pratique, attends, Jésus-Christ a jamais été, mais Yébaka, la mort existe. Et la mort, après ça, je suis jeunesse. Namana mort, on est à Koufi. Bébé a 3 jours à Koufi, c'est normal. La mort n'a pas pitié des bébés, n'a pas non plus pitié. N'a pas indiqué que ça va aller. Yébaka, nous nos fils, on est dans le colo. Yébaka, la mort existe. Alléluia. Après la mort de tout temps, l'homme a sa liberté à Denzela. La vie éternelle et puis la mort éternelle. La vie éternelle, c'est vous passer toute la vie joyeuse avec le Seigneur. Mais ce qu'il y a mort éternelle, il y a aucun souffrir toute ta vie. D'ailleurs, pour attendre au salut, aucun ne peut vendre dans la carte fournaise de Lucifer, c'est-à-dire le lieu de tourment. Dans la carte de tourment, moi, je peux la 24 heures sur 24 heures sans pitié. Et où nous sommes vivre, et ça fait et ça juste à cause. Mais la finalité, c'est l'enfer. On a des punitions. Si on confie en dehors de Jésus, on a des punitions. Première punition, et ça dit punition à Satan. C'est-à-dire, le lingue au 200 ans de temps, il faut y avoir punir. Après punition, on a se rendre maintenant à Jésus-Christ. Jésus-Christ a punir na Satan a kangaki yo pour opérer ça qui vient pas sur Masia. Jésus-Christ de Nazareth a joué chez Nibale. Des rôles. Maintenant, aux alliés sous Christ, à un avocat. Rôle et avocat Sani. Rôle et avocat Ali, à Yoki Beba Moutou. À comprendre que tu as mal fait. Tant à Yoki, à Jimo Kumba, il y a aucun décossum, na tribunal, ton appartient au soit juge. En sorte que, quitter la yo, punition ton peine, ou encore, l'ongoro va libérer. Mais, après ce temps, tant que Christ a causé l'enlèvement, tant que son a un jugement, Jésus Christ a causé l'avocat comme un juge. Oh, vous savez, juge, et ça c'est le meilleur moutou. Juge, à ça pour la condamner moutou seulement. Avant, ils allaient trop tard, maman Yokangaï. Vous avez dit, je vais vous fater. Mais nous avons rappelé, à chaque fois qu'on se fait un anniversaire, ils ont déjà pas avec ta mort.
Si tu es resté avec 5 ans, son fait d'anniversaire, laisse le anniversaire parce que cause. Donc, ceux qui ont un micro, moi, la moko. Yo poso fêter, et ça, moi, la moko. Et après l'anniversaire, à chaque fois que on l'a yo la mouki, il y a un jour. Et petit à petit, on peut s'avancer vers là. Avant comme elle est trop tard, c'est le temps que c'est réparti. La mort et la cacate, comme plus que yo. Moussou n'a pas été un peu de coup la boutou. Je te dis, Paul n'avait pas peur de la mort. Paul dit ceci. La mort pour moi c'est un gain. Un chrétien 20 ans là-bas dans la liwate. On y est bien pour la bouffe à notre maman. On est bien joué au compte à la boule. On est bien monté. On voit ça qui s'arrête là qui douga. Bah ben il y a un mec spatial. Yo bombé. Yaya. Son qui dans mon astral après lui on a eu au moins la pasteur Cosité. Au moins la pasteur Josette. Au moins la porte charité. Au moins samba yo mon li bosana. Kaza. Un prédicateur a juste un pot. Un pot. On a aidé à soigner place aux gens à ma soumou. En mémoire vers Jésus. Totendo ndeko ya ma Christ yo bisale là. Yo fier. Le rôle s'appelle na yo. Au moins la bien yaya. Les corps sont possédés. Et elle a valeur si seulement au profit de la Christ. Mais si tu es mort en dehors de Jésus, important ça va te insulter. Je suis un prédicateur de la parole. Mon souci est salut. Ton tourner, ils sont tout regard avec Jésus. Ton sang me l'a raté pour te parler en nous. Ton sang me l'a raté pour nous. Si c'est le cas, c'est que bateau va pas la main. Banatina va ensemble à le sauter. Ton sang me l'a raté pour te piquer qui s'en est mon habit. Il s'en ensemble à pour un piquer qui s'en est mon habit. Ata silika silika nae. Kangenga kanda basema oganiswa yaya pambolama yaya tombama yaya ono so ganga na gangi so na sepelation mobiki tetina na ngoni na zombi qui samoli mono par l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Motomona silika zawa pour la pambola yo yo ka ba bakanisa do na l'église misubate na boyi. Moto a confié, tout le monde se repose, c'est faux. Ce n'est pas tout le monde qui se repose, il y a des morts qui souffrent en présent. Il y a des gens qui musiciens qui souffrir dans 4 fournaises à Lucifer. D'ailleurs, ils sont bloqués. Le diable c'est un menteur. Aussi sa famille. Oh, si tu t'attaches au Seigneur, Samba Bola. Deuxième chose, le mort, lorsqu'elle va célébrer, merci pour la parole pour compliquer les choses. Et ça le goûta. Après la mort, il n'a pas de salut. Maintenant, il faut accepter Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, ça apporte. C'est le moment où il y a Yesu. Moi, mon père, Azaki m'a payé ma casse. Bah, on t'a évangile dans négligé. Il y a un gars. Papa, on a voté évangile dans le Mkufu yako joye wapi allié à tomber à Méliman. Tant à Mélassi ici, on a soigné sur la lorette de Paul. À soigner ici. La mort lorsqu'ils ont là, elle est à côté. Yo soigné Saka, yo bignemi, yo ma belle salut. Yaya, ce qui lui est pour la côté. Papa, si tu soignes ça, à la Kibisobana, la Kifuta Fontia Maïna Zoya. A sali 1 pas 2 pas 3 pas papa Koué. Il besoin de pas. Tu es ton suivi papa. Tu es mort en hôpital. Papa mon opé kangami. Yaya. Keba. Compenser que na bon la monter maintenant yamba. Ton encore yaya. Okoye bate mon papa na biso kangami. Na yé na talié. Ba pasteur ba otala yé. Ba bik na mo limo na yé encore le bate.
oyoka biso nzambe akangi monoko jusqu'à ce que akufi akenda bongo oyebi te mokolo liwe kozwa yo même toi qui me suis de partout même papa na ndako oyebi te mokolo kokufa mais oyo ese mponge ali bongisa bomoi na yo avant komela yo toda yebisa ndeko na yozo comprendre makambo wana mbongo na koseleka oseleka esani yebisa mbongo na koseleka esani oyo mateya boye koseleka ngo te yebisa yo linga bongo te Alléluia. Bakosa biso après prêtre soit sali messe motalamu qui se faux au place avani molima ya somme chaque coup fils peut si la rater bon moto a confié à l'alia ko se kwa lokuta mais l'occasion la vérité lui vérité zanini l'homme meurt une seule fois après quoi vient le vigie le jugement. Hébreux chapitre 9 verset 27 moto abotami mbala moko soka kufi ake na jugement oke kosamba makambo osaki na se na moi ya malamu to epe ya mabe te soki okufi mosika yesu masihi to okufi na vie ya péché yebaka tebi ya bapasi osali nini ebandi 3 séjour ya moto na se na moi eza juste ya 120 ans selon Genèse 6:3 tant moto asali mabe mingi nzambe ayebisi moto abi kobanda lelo okovivre kaka 120 ans nani soko aza wa amona moto akofuna 120 ans atyako oyo aza 120 ans omona merci nani lisusu merci maman 2 personnes 3 pour dire tout simplement et ça difficile moto comme combien d'années mais yebaka après le roi après la mort il y aura une vie éternelle et cette vie et cause la vie éternelle il y a la mort éternelle l'ifelo et la directe yokanai l'ifelo et la toute inspiration ce qu'on confie na personne qui vivre na kati ya bapasi vie na yo mobimba alléluia. Quatrièmement choix ya bomoi eza lelo. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 30:15. Deutéronome 30:15. La Bible dit na tie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi lipamboli mpe bilakeli mabe. La Bible dit na sengi na yo mpona me nga nzambe naponeli yo bomoi mpo yo ovivre longtemps. Yaya yoka ngai nalingi abandone vie ya bamangi nalingi abandone vie ya soloka nalingi abandone vie ya kolongola basemi. C'est le moment de prendre la décision via bakicopinage ya bosalité o abandonne yango o tourner ton regard vers Jésus-Christ. C'est mon akamusi ngai natuni ese mikolo oyo wana nani abi papa mikolo na ovivre na papi nabi ovivre na papi te lobi mikolo nazokufa nde na papi wana kovivre te ozokufa nde na papi baviva na moto abali yo to moto oyo to yesu masihi so oza na sheri mokele papi nao mikolo na okufa na ye dadi mwaye te bozokufa na ye mwaye te mikolo oyo abo mikolo na okufa na ye pino se tozokufa mpenza bienge mikolo po ezodépend l'état moi na bino lorsque bozokufa na ye bokende ine vers la fin. Alléluia. 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 Pour terminer un peu ce témoignage dans une internet, c'est un vraiment qui sorcier. Zamba permet à la façon à la bombe. À son le lorsque Motakoufi en dehors à Jésus. La nana n'a pas ça. Motakoufi en dehors à Jésus. Basokoli nzoto na ye. Bachango na cercueil. Zamba permet kaka. D'ailleurs son kati mutema pa. Soza nzambe ba ange ba yeba jour ba ki na aller de repos. Mais soza Satan ba mabe. Ba ange de ténèbres ba yeko so esprit na yo. Mais ba on permettre âme na yo et assister na deuil. Yo gana très bien. Âme na yo pour assister na deuil na yo. Et tant on a kata cercueil, bazo lela yo. Ozambo to limboso to pe ya yambo. O ko lela plus que moto nyonso na kata deuil. Tant bazo lela yo ya po ya
yamba mutango. Mais tant que on permet à Moutouana, le cause a un mot immatériel, partie immatérielle, au code sur la d'une manière transparente. Au code la macasse, si le temps où pasteur va dire à Ebembe, on dit si la répondance on dit à Boy, il y a la macasse pour déjà commis trop tard. Bien dans le Seigneur, la parole on s'en négligé le nom de Ayo. L'objet au regretté un mot. On va pasteur va dire ça, mais ça déjà trop tard. On peut pasteur à Théanaï, on peut évangéliser à Théanaï, ça deviendra trop tard. Mais pendant que tu vis, c'est le moment. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Jésus-Christ a coupé le couloir, c'est un papier qui s'en va. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La vie éternelle, et ça qui nous quitte, n'a pas soumouté, et ça va gagner, mais ça va casser Jésus-Christ à Nazareth. Ceux qui vont vivre longtemps, viens à Jésus. Acceptez Jésus. Abandonne la médisance, abandonne le péché. La Bible dit, quand vous trompez dans le verbe, la Bible dit, on va confier à Jésus Christ, même si on confie le lot, mais Jésus Christ, quand vous trompez de vos bêtes, okosekwa moto ayambo liwa na yo eza liwa ya moto nyonso te mais tambo eza lokola pongi olaka pongi eza makobeta trompete mpo yo kosekwa moto ya libo. C'est le moment yaya avec comme un trop tard yaya accepte Jésus, accepte Jésus. Soit décision, il y a quoi abandonner via péché. Soit décision, il y a quoi abandonner via hypocrisie. Aujourd'hui, ça même, n'est au sabo, et ça m'a émoté en boutinios. On a dit la main liboso na biso, mais liboso en zambete. Zamba ebo lumbu na biso nios. La terre yo lelo, la msoukou fanayo, et après une semaine. La terre yo lelo msoukou fanayo après 2 jours. Oye mukolo tio bimbongate. Mais comment ayemi la ina catholique? Tomi legele, Zambi toyebi, il faut comprendre, c'est le moment. Soutien qui mystère de la mort. Pourquoi mystère? Pour nous révéler yo, makabwesa makapre liwa moutinyo. Yes. Eza yo moko soko swango osui. Soko bois kango au bois qui. Mais yeba kana otamula bongo, otamona liwa. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On comprend, Yaya. Vous serez l'éternel pour Christ. On va continuer. Dans la mission, on n'a pas fait qu'il y a une solide. Yaya, Zayo. Il y a pas comme ça. Merci mon maman. Laisse ce que passe à mère. Elle monte sans âme. La chambre civile m'a dit. Le ligne là pour se comporter. Notre chrétien vit au thé. Notre chrétien vit à cigarette. Notre chrétien vit à massanga. Notre chrétien vit à cotonga. Notre chrétien vit à sorcellerie. Il y a des sépances à la ligne tique à ma cameroun. Saint-Esprit sous mangaï. Léla, mawawana moi comme on est pas nayo. N'a que le mawa sambela. N'a pas mon espace. On est là. On est là de tout au cœur. Le va mal l'écolo s'il vous plaît. Le va se malanga et la concentré. Le va coller sous Christo. Na yoki mongongo na yo. Na comprendre le komoko. Et que yo satana. Na yoka te yo satana. Oza moto likota okuta. Oloni katinanga. Molima lisumu. Ozo kanga vinanga. Pona linga zambete. Na linga losambote. Yo ba demo abateur. Ozo entouré vinanga. Ozo kanga ngai.
s'il vous plaît, na mutata la ngate, kanga misu sambela. So ya, oye pose ma salo grâce. Na mutasa kanga misu s'il vous plaît. Oye dire au sang de gâteau, so de sang, so de sang de la kanga misu. Makila Yesu Kristo. Lo makila Yesu Kristo. Lelo. Ekabolangai. Na lisimu ekanakangai. Yo lisimu takomango. Tanga lisimu yo lisimu takomango. Oyo kanakafi na ngai. Lelo. Sikangai. Moto na Nzambe. Ekitaliko na nga. Ekabolangai. Na lisimu nyonso. Tobonde na kombo na espace. Ozobeta maboko. Ozosambela Nzambe. Ozobonde nsima mpo obondela ozobondela Nzambe abimisa yo. Tanga lisimu yango. Tanga lisimu wana. Ekangi bino mpoke na liwa. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tanga liwa. Tanga la mort. Bandeko na nsima te mpe likolo sikoyo osenga force ya Saint-Esprit esunga yo. Nalinga te na priere otala ngai apa mutala service maboko afungama sikoyo nasala oyemba bayembi obopesa biso Saint-Esprit atonda na kati na yo nguya molimo mosantu apesa makasi lokola Nzambe esalimbisi yo singa se ekatani ozondima Nzambe alimbisi yo sikoyo Nzambe alatisa apesa makasi loba nsima na ngai kolo Yesu olaka biso ekozokende okotindela biso molimo mosantu ye nde consolateur akosunga biso na kotambola na biso Saint-Esprit na moko die merci nakokoka te kotambwisa vi na ngai ngai moko lelo nafungoli motema na ngai nakotisi yo nayambi yo molimo santo tonda kati na ngai Saint-Esprit tonda kati na ngai Saint-Esprit makasi ya sika elata vi na ngai 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 banasi kokosambela sala oyembo oyo likambo elelisaki yo lembisa yo okweyaka mbala mbala ntango okweya oleli Saint-Esprit ngasala grâce maraboshantarabakantarababoshi mekaboshantarababoshikerebe-kanta tano ofungoli maboko ndenge wana nazosambela force ya Saint-Esprit ekota maboko na yo eza bato wana nsima oyo baza liboso moto osali confession sincère na deklare sikoyo molimo santo ya Nzambe oyo aza na esika oyo asala bolamu komaso makasi
Saint-Esprit atonda kati na yo. Saint-Esprit apesa makasi. Saint-Esprit apesa makasi. Saint-Esprit apesa makasi. Deviens encore fort. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Je libère l'onction. Saint-Esprit. Je libère l'onction. Saint-Esprit. Je libère l'onction. Saint-Esprit. Je libère l'onction. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Rababababa. Bouillant Zala esika oyo. Na libère bouillant Zamba. Maintenant. Maintenant. Na libère bouillant Zamba. Sois fort. Sois fort. Si tu étais tombé, mais aujourd'hui tu ne tomberas jamais. Merci Saint-Esprit. Dans les enveloppes de Sayo. 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 Sois fort. Sois fort. Rabababababababa. Rababababababa. Rababababababa. Sois fort. 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 Sois fort, ma soeur. Sois fort. Saint-Esprit, tourne la carte là. Zamakas. Zamakas. Appliquez sur les mains. Zamakas. Sois fort. 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 Sois fort, mon frère. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Sois fort, maman. Sois fort, maman. Zara Gondima. Le Basmalama Saint-Esprit. 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 Donne sa main. Donne sa main. Lève sa main. Nangula na yo. Nangula na yo. Nangula na yo. Nangula na yo. Au nom de Jésus-Christ. Dans le Saint-Esprit, dans le trône du Sabato. Mamisi makabezo foma makasi kol. Dans les bandits. Dans les bandits. Nous makabezo foma makasi kol. Dans les bandits. Samazo toni sayo. Nous y a sambezo la tayo. Prelo sambezo la tayo. Asan sambe. Asan sambe. Asan sambe. Asan sambe. La tamara ambiance. La tamara ambiance. La tamara ambiance. La tamara ambiance. Oui, ensemble la taille. L'autre madame Bianca. L'autre madame Bianca. Ensemble la taille. Dari tota la mapwani. Tota la mapwani. L'autre madame Bianca.
Après, on a bon de votre belle, sans belle. Maman a dit que c'est compliqué de aller pour s'appeler Bango. On va foutre, on a dit tout le temps pourquoi. Les lots, mon tapoué, ça va pas en femme dans la soumo. Alors qu'il même aussi canaille. Vraiment beaucoup. Père, on a soufflé maintenant. Mon peuple à ma casse. Il y a mon lit, mon sang. Il faut un peuple ça. On a soufflé. 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 Dans les mots que sont côte dans le matin. Dans les mots que sont pénétrés. Nous avons soufflé. 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 Comme on a soufflé. Ma casse a soufflé là. Au nom de Jésus-Christ. Sama Salomo la musiko. Na kombo na Jésus Christ. Amen. Le corps belle comme ça malade opération, myome, sida, cancer. Zamba le mani na demandé. Dieu m'a convaincu de prier pour les malades. Yo sans maladie aux zombies. Mon temps malade a poussé nimbango parce que tu as oublié dans le temps. Parce que c'est là yo. So belle malade m'a poussé en bosso. Zamba au grâce. Tu vas témoigner au bikassou naturellement. Zambaza capable. Zambaza capable. Nama pipi na yene biso de bikisam. Merci Saint-Esprit pour la guérison des malades. Merci. Merci Saint-Esprit pour la guérison des malades. Mais quand on assemblée, s'il vous plaît, on va prier pour les malades. Maintenant, ensemble, il n'y aura pas de personnes maladives. Zambasa va de commander vos grâce. Église, des hôpital, mais un hôpital spirituel. Mon toit d'aller au sol, mon ami sur l'hôtel à la tête. L'hôtel à la réalité, quand on a mis. Même en tout cas, on a la prière. On a mis sur la route. On a battu la tête. Sur le terrain, on a quelque chose sur le bord, on a quand même mis. Mon ami déjà. Quand nous sommes en bon sang, on s'en va à Cameroun, nous avons semblé l'idée. Semble à dire que c'est déjà mon ensemble est mon nez de collègues malades. Et nous avons pensé à Internet. Nous avons sociali, les États-Unis, le Canada, l'Europe et partout. Au sommet, nous avons sawana. Babi, ce qu'on a une opération compliquée. Si on les quitte en couffe, on s'en va pas en couffe. On s'en va malade. Yaya, bien confiance, c'est pas ça. La Bible est même pipi dans les tombes qui savent. Si ma pas obéir la cible, même la personne si ma pas obéir. Personne n'a confiance. J'envoie comme le missionnaire en sa grâce. Na comprendre et que malade la katinangai exactement mobimba o sata la vandi si katinanga sikoyo pipe ni singai na ekulufu ma pipi na yo ndesi comme mema malade nanga lelo na déclaré yo mo maladie typhoïde malaria diabète masu maladie nyonso oza nzoto na ngai nde nasimbi yango boye napesa moordre yo maladie pima 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 au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ na déclaré guéri maintenant sikofanda kimia mashakarababoseke repayabarabasakayabare. Si ma pas obéir, Père, je déclare, j'ordonne, yo est maladie, ozo temele, na ligumu, na lokolo, na loboko, na motu, na sonomimba, est maladie, na pression ordre, allez libérer, libérer, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, sors!
d'accord. Je mets fin à cette maladie. Pika, Pika, mauvaise soirée ici, Kamato. Et tout maman, au nom de Jésus, Pika, le Pika, pour maman, Pika, Pika au nom de Jésus. Dieu au nom de la vie. Quitte ce corps, sors. Pika, ma soeur, sors. Au nom de Jésus, Pika, Pika, sors. Sors, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Pika. Pika, sommes sauvés pour nous aujourd'hui. Pika, Pika, Pika. Israel.
nawe bundela naye nawe longisa naye nawe longisa naye nawe kotela naye nawe kotela naye nawe kotela naye nawe longisa naye nawe bikisa naye bikisa naye nawe bikisa naye Merci pour la temps. On a prié pour la communauté, comme avait convaincu. Et après, on a pris 3 sujets. D'abord, pour les gens qui sont marrants, on a pris deuxièmement, pour la belle, troisièmement, pour la dose spirituelle, mais je n'ai pas pu continuer pour le temps. Bien que le merci, dans ma salle, Bishop Golo, nous avons y aller au sang suite, il y a l'été. Dans la Zambé, Pierre le Samo, tout le monde a commencé aussi. Samo, Banda qui n'a vu seul à l'été. Merci pour le service à prière. Merci parce que tu as guéri les malades. Même celui qui nous suit, celle qui nous suit là. Maman, on a besoin d'un aide à l'hôpital, partout. On a mimi, au pic ici, comme on est connu ça. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison qui s'habille sur un zéanayo. Afin que ton point la montagne ou la mort éternalité. N'a comme on a Jésus Christ. Le te qui. Amen. Maman, on est bon, Jésus Christ.